Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. On s'est présenté premièrement, et Zanga Yabino Fabrice Chipamba, dit petit peuple. On a censé toujours dans le barouka pour soutenir les valeurs. Les valeurs sont des motos na biso. Les valeurs sont des motos et la moto et moto et ba moto. Les valeurs sont des motos et pousse en saka moto pembeni ya nzambe. Pour moto ça na ba valeur malamu. Yenda za pembeni ya nzambe te. Pour nzambe na biso azali ya ba valeur. Nzambe na biso nzambe aza zuwa makasi nzambe na biso lingaka te makambo ya gauche droite nzambe na biso aza tout droit bo yango moninga pe naza censé tango nyonso to ya ko soutenir ba valeur. Bon ndeko nanga mopanzi sango tango etomona omona mboka na biso na lolenge nini oyo tetango mokonza mboka lobaki ete éducation na biso eza penza na se makasi omoni ete mama penza ya mukolo makasi koleka mama ya age ya suka. Makambo nini mama aza koloba na bakati ya etandoike mama aza penza koloba makambo moko oyo ete penza ezali komeka mpe koluka kotia mbutu na kati ya mboka na biso ndeko biso soki biso tokei na kati ya bafrance toboti bana kuna bana na bakoma banani bakoma bafrancais nayebi te sikoyo azolobaki kombo ania ezalaka te or ke mokonzi ya mboka deja alobi na ya répondre ye non. Donc alingi kokota mbutu na kati ya mboka na biso bakombo wana ezali ebele kutu koleka pona kutu koloba makambo wana na kosota ngo na koloba ngote na koloba ka ete politique ezali te ki ya koluka kofinga politique ezali eloko moko ya ko bimisa ba agrément ozali na ba agrément o ya makasi bimisa yango critiquer ngana moni eloko moko ko critiquer ezali eloko moko pe ba valeur so ko critiquer e ko pesa pe mutu oyo azana kati ya secteur wana amona moyen ko améliorer les sous musala ne parce que basali bazali na tous les domaines na toutes les institutions surtout basali bazali soki te bato bazali ko sala malamu eza pe ko tombola mboka pe zo ba avancement ndeko Holandi donc mokonza mboka répondaki déjà maman ete maman aza manipuler maman aza na main noire na sima na ete yo moni te maman tango liboso maman bande koloba au moins que maman liboso est-ce que vraiment na ndenge ya président Félix Tshisekedi na cadre za na mboka est-ce que la qui sentir pour répondre oh ndeko état de droit kebe état de droit na sepeli mingi pe na kumisaka nzambe ete mboka na biso depuis ba 1966 to ba 67 depuis que papa Kasavubu paix à son âme papa Mobutu soldat 32 ans aujourd'hui papa Kabila Laurent Mosé Laurent Désiré Kabila a salé les biso 4 ans 5 ans comme ça boye a salé qui soda bien les bien boye bibino moko bien to ko zo les susu mwana mboka sénateur avec Joseph Kabila bino mo moni ndenge na mboka za qui un peu militaire mais grâce à Nzambe na Congo tozu président oyo aza civil omoni ndenge aza ko mema mboka etambola malamu eza censé faire répondre maman parce que état de droit ndeko na ngai yo soki ndengo za bongo za na mwasi na ndako te donc mwasi no madame no ya ndako mutu moko ayi abimia bandi koloba to ababi koza mokonza mboka mais oza bien ko répondre mutu wana parce que mokonza mboka mwasi na ezali madame mama na Denise Nyakero Tshisekedi azali première dame ya mama nyonso tu na Congo soki te mutu moko ameki ko lunga ko dénigrer mama et que mokonza mboka aza bien ko kanga na mungo makasi koloba ete Eza bongote, eza boy. Oui, c'est tout à fait normal parce que état de droit, c'est pour cela que moni bato bazo confondre état de droit na pouvoir 18 ans. Oza kolanda ndeko. Donc confusion totale. Yango na lobaka tango nyonso to linga kozanga na kati ba précipitation te. 18 ans ndenge moko te na 3 ans et demi oyo. 18 ans ezali état de droit. Na 18 ans ezali état de droit. Maman wana zo représenter population nini premièrement maman na tango ba pandisa ngo bande ko tuna mituna azaki na casquette to yebi yango bien casquette ne zaki te azaki ka maman ka kauti bo ngaku na ki balobi non azalaka la palu azaka na palu mais na ebité soka longa na palu na ebité na tikala komona na mona ki maman wana na nini na logo moko te ya casquette que non oui soki olandi soko tali ba vidéo ya ba chaîne oza
maman na l'exemple ba chaîne mingi na lamuka ndeko na ngai tolobaka makambo mosusu mama wana atikali koleka na chaîne nini ya lamuka mama wana alekaka kaka mingi na kati ya bareseau sociaux mama wana ntango ne nyonso to oyebi mama na bandelaki nini nayebi so mama na bandeli kodenigre mokonzi nini mama na bandeli liboso kodenigre nani mama na uti daleneya lamuka nde moto ezwi ye instrumentalize ye mama na aza politicien te abima na marche nini mama nanga nayebi ye te na marche nini oyo abima biso ntango tobima na bamarche mama nazalaka te ndeko na ngai ntango tozoloka kombo ya mama wana mama na aza politicien te mama ntango batuni ye mituna komi ono nzoto na nga maladi nzoto na nga boye ndeko bokebaka na bamakambo ya bilobela ntango ozoleka na baetando eke oza koloba makambo yebaka ke bakonzi bazali toza na état de droit oyo eza pouvoir ya 18 ans te mokonzi ya moko aza censé biole bien ekorépondre moto nyonso oyo akolinga kotouche pouvoir na ye te alobi bocritique pouvoir na ye me kotouche nde te ke non kotouche ye moko te komeka kofinga te kotouche ye pe te ke ofinga ye boye non critiquer misala na ye azosala critiquer gestion na ye pas de problème mais soko ofingi nde mabe akotelema koloba aza bien le bien mokonzi moko aza bien le bien akorépondre nini bobongo ebisa biso makambo non enagana na ye na nini olingo loba monsieur na tuni oyo tolingi koloba olingo oloba nini olingo oloba ke nana mokonzi mboka koloba te yoyebi te na mboka oyo tovandi pendant 18 ans totikali no kozwa bamessage mokonzi mboka azolobaka ntango nyonso te so tozwi mokonzi mboka aza koloba tout moment il faut tosepela non il faut tokumisa nzambe eke mokonzi mboka azoyoka biso soki etemanga kutu na sepeli makasi ndenge mama Marie wana alobaki makambo ya solo kutu te me mokonzi mboka ayoki yango elakisi eke te ntango tolobaka ke mokonzi mboka tala entourage na yo bamiyibi bazali ayokaka biso pa chansaka mokonzi mboka ayokaka mais ntango soso tozongi na nsima ya 18 ans oyebi biloko boni tolele esalama te oyebi ka balabala gambela kobanda na inde 3 ti ebima ti prince kasavu ebima ti na rompo gambela ya force wana boyebi batani ni oyo ezwami ti kutu lelo nde babandi kotusha yango na nini na bawario no mais oyebi gambela na bambongo nini kombe eliami est-ce que tomona bato wana basamba botika kokomparaka ke no 18 ans na 18 ans ezalaki kutu boye te ndeko nga na koyebisa oyo ovandi ozolandanga komeka kokomparaka 18 ans te parce que 18 ans bayebaki baposa na biso te population bayebaki yango te na kati ya constitution tozali lelo oyo soki nalobi na bino ke na kati ya constitution oyo eke bawario to vision ya chef de l'état ezoatake mpe mingi na oyo eza na kati ya constitution iyo na koloba ngo iyo bien le bien ndeko na nga na koloba bien le bien donc toza na comparaison moko te na 18 ans na 4 ans oyo 4 ans oyo eza na baavantage mingi ya biso population soki mpe lelo boye justice ekomi kosala makambo na ndenge ya justice eza eloko ya kofélicité gangi aza te dossier ya Jean-Marc Abound premièrement avant nasala analyse nango naokende na liboso nameka mpe nasala mpe mwa lumière na eloko olobi ke soki ofini mokonzi ya mboka bakangi yo non toza na kati ya service baservice ya sécurité ezali bien le bien ya kolandela eloko nyonso tu bango baza baservice ya sécurité baza wana mpona kokengela mokonzi ya mboka na makambo na ye nyonso baza wana mpe mpona mpe kotala ndenge mboka eza kotambola service ya sécurité moko te elobi ke mboka eza na insécurité ke ya makasi oboyebu eza nde biso todenonsaka non service ya sécurité elobaka te mais service ya sécurité interpelaka bato ke bato batika kolandaka maloba mosusu bato baloba makambo oyo eza vrai service ya sécurité musana bango ya mwana eza mokonzi mboka te place na ngana loba ya mokonzi mboka te soko ki muta lobi makambo moko eza malamu te et que service ya sécurité ko interpeller oui iyo eza bien ko interpeller elo ko na mikila mindele ya bapa ya bokoma ya mbo loba ke non na ba France na ba Amérique ndenge me opeza laka okobi makate lo mingi na tongo yemba moko non oh non na lobi ke non net yo ndenge oza bonde konanga oza moyibi est-ce que yo ko mona normal o mona normal te ndenge ni finga moyibi bo na sali onini okoluka kela kisaki na yibi nini ndenge loko pe mokonzi mboka lobi toza na justice ya transparent apaisé oya mama Mutombo madame Mutombo na pesi mbote place azali mama ya justice aza wana bien le bien ba magistrat bazali ba kosala mosala lolenge longo bani soki tokuta na mano omoni ndeko na ngatika na betelo mo muke omoni ndeko na ngaba basa babunga kama muke nzela batu bakanisaka ete mboka o mibeko ezate ko ila makambu okoma na ba parquet tuna bato baza na kati ya baparke baza kolandela makambo ndeko koluka makambo te soko luki makambo eza pasi makasi soko luki makambo bajuzi wana baza bato ya sembo
bajuzi bazali ba demi dieu nde baza bongo bazalaka penza pe sensé ya kosala makambo oyo elobi ya vérité oyo ezali koleka oyo ezali motuka ya boloko bato bazali kokende boloko po ete basali mabe yango oyoki mwa ezopesa mwa bageophare bamwala wana wana eza motuka euti ezokende boloko bato basali mabe yango omoni bake boloko donc boloko eza eloko moko boye teke ya bato basali kaka mabe te eza mpe moko balamusaka mpe bato mosusu moto asalaki mwa bambeba bazwa mwa baide pa motu bakoki mpe kokanga oyo mpo toza na bagarde de vie te yango tokosenga ete na bakonzi ya mboka bameka mpe kosalela biso bajuridiction ya bagarde de vie ekenda bamboka oyo neti ya baétat de droit tozali censé tozala na bagarde de vie na baparquet basali bagarde de vie partout na baparquet nyonso tu eke mwa likama esalameli bato na bato oleke moto azonga ndako akoki kokima bazwi batie na garde de vie bato bakendaka prison te na kati ya état de droit prison eza kaka mpona bakondane prison eza kaka mpona bato oyo bazali kosala mabe mingi koleka mais soki ete bato bazali kowelela na makambo oyo ke kotrouve compromis nango na dans une semaine mpona nini kokende nango na prison prison eke kotonda eke so ya dépense ya l'état pour rien na baprison na biso kutu lokola ezalaki ya 1500 personnes c'était prévu po ezala ata prison moko ekota ata 1000 personnes et 1000 personnes wana ekomona ke kodimine train de vie à l'état l'état soki abimisaka misolo ebele ekoliesa population kuna na kati ya prison misolo wana ekobima lisusu ebele te ekebanda obima moke mpona nini bamisolo wana mosusu basali yango bagarde de vie batie mbongo na justice mpo justice ifo eza na misolo ebele bamagistrat fo bafutama mbongo ebele mpo moto aya na trafic te parce que bamagistrat baza banzambe magistrat azosala mosala malamu ye wana nde nzambe magistrat oyo akataka makambo parce que bamagistrat ebele bacomprendre mboka na biso touti penza na kati ya libulu mingi koleka makambo mosusu ekosalama na mboka na biso bato baosala yango na kati ya baprecipitation omona motu mosusu asali na kati ya precipitation mosusu asali kaka lokola ye aza kaka gangi lokola aza na mbongo parce que ngai aza moko ya bavictime eke ngai nakangemaka mpona moto aza na mbongo eke tokomaki liboso ya magistrat alobi te moto wana alobi ainstrumentalize magistrat alobi ke non akende kovanda na prison akende kovanda na prison nakenda kovanda na prison likolo teke mpo nasalaki mabe nasalaki mabe te eza nyongo nazangi kofuta ngo naopesa mbongo ndambo etikala ye mutu wana ya question wana nani ye plaignant alobi non mbongo ndambo nakozwa te nalingi kaka il faut kaka akende prison apesanga mbongo nanga nyonso nazwa mbongo yango mpe nazwi mbongo nabombi mbongo nakokisele mbongo malembe ale magistrat a mapenga atindinga prison est-ce que penza bato balandaka mibeko wana eza pena na kokende nango prison nyongo mutuka pa lobi kena ke prison na continuer muke na ke prison na komi na prison kuna balandinga na prison magistrat na ye plaignant bamona ngabo bamoninga naza munene na sali déjà un mois na prison oh non plaignant lobi non aza munene mingi magistrat azokosa biso azosouffrir te avant d'aller sous na prison na ebisi bino bandeko na ngeza likambo ya pasi mingi koleka na kati ya mbaboka na biso wana ezalaki na ntango ya 18 ans eke na kovanda na prison navandi kuna 5 mois mokoka 5 mois nga responsable navandi 5 mois na prison après papa na ekoya lobi ebisi magistrat azo instrumentaliser magistrat ebisi magistrat lobi magistrat ale asaelanga papier ke soka bimia opesa nga mbongo na ngai nasalaki bongo nkopo comprendre non magistrat yo osala nga nkote mpona mutu magistrat yo kosala nde mibeko nde lobi navanda na boloko pamba nakomaka kuna bwebwale basalisi nga papier na lobi oui nasali papier na kofuta soki nabimi prison na kofuta nazwi magistrat ekobimisa nga na détention illégale na une détention illégale donc eseke magistrat kangaki nga pamba avant tinga na boloko plus de 5 mois navandi na boloko pamba est-ce que penza na bamboka oyo bato ya 18 ans bakambaki na makambo magistrat salaki eza malamu te ako magistrat akovandisa motu bongo te même na nzambe mpe akosepela te parce que bamagistrat baza banzambe magistrat kotranche likambo lolenge na nzambe bajuge bakotrace likambo juge so ojuge mabe yo ojuge nga na ca mojuge nga likolo te epa nzambe ezokonte te parce que osali yango na sembo te tobanga nzambe tosala mosala malamu yango ete na lance message na mama Rose Mutombo eke mama Rose Mutombo prison na biso ezali censé mpe ezala mpe mwa dégage moke na bato mais bato mpe bayeba kosala malamu botika koluka makambo vanda sala mosala na yo partout na foki na monde vie ezalaka bobele pasi biso tozwi te ya kokende bauniversité ya likolo ya makasi te pamba te baparent na biso bazalaki na mbongo te basera mobutu fayeke totanga kelasi totangaki te parce que bazobenga na biso ntango nyonso baobenga na biso tozangaki na mwa kokendaka bauniversité ndeko na ngai yo ye na ntango sikoyo yo komo olobaki yo te pasi eza na mboka pasi ekomi grave non ndeko na ngai kokosana te parce que pasi eza déjà banda kala
passe ezalaka deja banda kala passe eza déjà banda kala eza na eloko moko te emati totikali kosomba te population eza na eloko moko emati tosombi te nyonso emati tosomba ngo elakisi ete toza na mbongo poso tozali na mbongo te tonga tosomba te lolenge ete tosomba biloko nyonso tuseke toza na mbongo so kene bapaye bavoisin na biso komona ete batuse biloko emati basalaka barevendication mais biso population toza wana kaka mpona bakonzi koloba mabe ya bakonzi koloba keno bozela toperdre 5 kaka boye toperdre 5 kaka boye 5 ans fallait déclarer que non biloko na biso ekita 5 ans fallait déclarer que non bamata effectif ba police mpona insécurité na biso mpona bakuluna 5 ans fallait déclarer que non tozala na ba lumière na ba quartier partout to bebisi 5 ans na likolo ya kolanda ba politiko likolo ya kolanda ba politiko ba bien que ba konza mboka basala kamba basala musanga bango selon constitution. C'est la constitution des lobbies. Alors, on est constitution lobby qui ne va protéger la population. Baye basé en opposition, ma résistance. Bangaki bate la biso nde ba posa na biso population. Baye bisa ba konzi ba se la biso. Batika ko finga ba konzi. Ba lo bandike ba konzi bo se la population boy. Ba konzi bo sala banzela. Bo kitela ba biloko za ko mata mingi. Bo kene na ba blancherie, ba ke ko kitsa ba mapa. Nde musala oyo ba résistance na ba opposant fo ba sala. Ba ko tinda jamais biso na kati kenon. To zela kati 5 ans mokonza mboka po to bengana mokonza mboka ndeni papa Franck Diongo to rejeter fait secret na ndeni to rejeter fait secret ndeni parce que constitution yango moko na ebisi biso ke non mokonza mboka osala mandat moko soka lobe acha ko che susu mandat mususu biso siko to rejeter ndeni pour azana makambo face la population azana makambo pe bela sali population oza moko o bénéficier qui na kati ba liberté même illégal qui na ndinga ba juridiction parce que état de droit n'est parce que natanga Kabila obima kité natanga 18 obima été oyeko bima natanga fachi et que la kisi ke makamno sto esa na juridiction donc il sait que makambo etambola mala monde ko journaliste oza ko landa ndeko journaliste faut ko expliquer ba imboka ba comprendre parce que moni batu baeka mingi ko denigra ka ba konzi ko tanga ba komba non to longona na komba ya président Feseke to longona komba ya Félix Sekedi to longona non na moni to base mingi Feseke fait to longona non total non gestion présidence fait c'est de sala nini ndeko nanga présidence c'est sala nini présidence c'est que to lo ba makam surtout lo mambo na kata ba institution te to lo ba makam na kata ba institution lo tanga komba mokonza mboka sala nini o asala kiboy o asaki e concerné ta vie na ye esa vie na ye na kata mboka na biso za vie na ye ya vie président de la république président la ta montre la ti montre te montre na eza ye souli ya mokonza mboka eza ya mokonza mboka bilamba na eza ya ye ya kolata charge azwi eza charge ya ye te eza mboka nde ezwi charge na ye mokonza mboka ta alati eloko ya cher mingi mboka nde moto esombela ye te ye te ndeko na ngai ye te mboka nde moto esombela selon makomi donc aza wana lokola neti militaire ndenge aza bongo aza bien ko bénéficier na makambo ya mboka parce que militaire ateki molimo na ye vi na ye mobimbe kokende na kati ya kisoda aza bien ko bénéficier na ba avantage ya misolo aza bien ko bénéficier na ba prime aza bien ko bénéficier na ba arme a bénéficier na ba tenia kitoko ya malamu parce que c'est sacrifier vi na ye pona mboka ba militaire nde baza bongo na ba policier baza censé tout le temps nyonso tout et que baza la gâter. Merci ndeko nanga papa Denis Kadima mbote place azali papa Denis Kadima biso petit peuple te okochela obobele motema tochele motema pamba te ozali moko oyo pendo na kati ya expérience oyo etali pena makamwe maponami parce que l'équipe mingi na ba juridiction etali maponami osali ba élection partout na ba Afrique ti partout dans l'Europe osali ba maponami belo dans ba expérience toche sport epana parce que biso toyebete oza moko oyo ko attaquer biso pena seni poto mitungisa makri mingi yo moko mona ki papa Denis Kadima makambo esana maki na 2018 et que oyo mona ba député mususu ba voter ke mais o ba voter te papa Denis Kadima to sengi na openza papa sela biso musala na ndengo tangeli ponga na oke musika te sela biso ka musala na ndenga bonzambe pona moni oza ya bonzambe ko vanda place on a ba toute autorité vient de Dieu ndengo vandi place na nzamba ebio sela biso musala na bonzambe papa Denis Kadima ndinga za bonga komi de ya kolinga ko attaquer pona tozo ba carte électeur tozokini na vote électronique tozokina vote électronique eza malamu po faciliter biso comptage kozala rapide po tozo apenza mokonzi susu o penda zo ya penda na mpifonyo surtout pe azo ya susu na majorité na mobimba
ezaki papa Denis Kadima ndenga aza bongo aza ko sala pena mapona mi malamu aza ko préparer pour mapona mi malamu pona ete to mona lolenga kozwa mapona mi transparent pesé. Merci de konangai journaliste na kosenga population a fongola penza matoi ayoka makambo o ndenge nini za koleka mende kona koluko sunganga muke na kotanga bakombo otangelanga bakombo na zoloba makambo tango na kosisa koloba makambo na ya mutu moko na otangi kombo to continuer mutu mususu po peuple a comprendre eta mona ete ba politiko bazoela biso na kata ba précipitation soki oketanga na makomi eza makambo mususu na kata constitution na biso et prévoir déjà nyonso tout na kata constitution na biso za na mutu asala ki constitution basala ki amona kata sans souci basala ki kuna ba préparer ki makambo to za na kati wana na constitution donc ina moni te ba politique baza na erreur moko ba wa station population te ba wa station population erreur te parce que nyonso za na kata constitution e biso boye avant kotangira nga bakombo bato bakolanda na kata maponami oya mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi tata mokambi wa ekolo constitution lobi boye mokonza mboka wana za en place so ba votaki na population akosala mandat moko soki talingi ko bakisa lisusu akobakisa akosala mandat moko renouvelable une seule fois akobakisa lisusu mandat moko toza na kati ya mandat na ye moko asali déjà bino mo boyebi ke mokonza mboka akosala mandat moko te soka sali mandat moko moni ka kozana défense na makambo oya la ki population na ma projet azanango ekosenga eke na en plus le lolenge bomona kete azui kokoso ya majorité azui kokoso gouvernement moni gouvernement ekanga ki e bloquer ki ba action na ebele azaki un peu na mwa kokoso akomi mwa kokoso soulager mwa muke na ba warriors ba lolenge ba kosala musala mokonza mboka wana ofati beton totangi tata mokambi ekolo akosala mandat moko soka lingi ko bakisa akobakisa lisusu mandat mosusu soko yebisanga nani yebisanga nani tango te bato babike no to rejeter ndenge nini to rejeter ndenge pour asali awasala mandat mona na silicité constituer le bike no akocha su mandat mususu donc kolo lopango wana ya lokola neti lopango munene babi na kata lopango wana muto aza place wana yenda za wana akolongwa na 5 ans soki 5 ekoki alongwe muto wana osanya akocha ba garde fou na akocha mamnyo so tuti 5 ans so 5 ekoki mukola esika na babengaka constitution alobi boye soki 5 ans ekoki soki alingi atia lisusu atianga constitution na lekisi ça eloko neti mokonza mboka aleki na 50 déjà 50% eza constitution te lobi ezanga te petit peuple muna lobi eza constitution lobi boye mokonza mboka osala mandat moko akoka kobakisa lisusu mandat mususu donc alekisi eza 50 ezanga te 50 constitution lekisi to qu'est-ce qu'on a 50 mususu et koyebisa boye au cas où gouvernement central esali maponamité au cas où gouvernement central babite que président de la république te au cas où gouvernement central esali maponamité mokonza za place wana na kata lopango wana constitution lobike apesa lisusu mandat mususu abi il reste en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux présidents élus donc lobi neni ndengo za na kata lopango wana okovanda na pendant 5 ans soki te 5 ans ba moni te moyen ya koluka kosala ba arrangement te po ba pona yo to ba pona obosala course soki moyen mususu osala course ko mona na te alors yo kovanda place wana est-ce que zanga nem na combien eza président Félix mutakomyango eza makomé quand même na constitution ba tu peux les kana na basala pe ba makambo wana eza zo copier te a copier nini oh non lokola kabila sala ki bongo ya kusala bon ya za eloko salite so to beto sala continuité mais IGF fozala kité IGF ya pété so to beto sala continuité kabila pona moni ba tumuso ba oloba ki ote moni kabila mpe za ki boye on fait ça pas sali bongo te fait ce que ya za eloko monta copier kabila ezate so que zala ki IGF fozala nini wana IGF wasala nini wana awasala contrôle lelo makamno sto comme na contrôle donc ce qui était mbongo bimi na kati ya institution ya ministre na cabinet ezali eleka na ba juridiction normale lelo bakanga ba carte ce qui était ba ki to sala continuité fait ce que tu ba ka sala continuité bo ba carte banquier bakanga kinde nini bakanga ba carte banquier na misolo kutu na kati ya régime passé ce to ba to sala continuité linga ezala bongo ce que tu ezali continuité mais ba marche linga ezala te ba marche salami awa ba salami ba marche awa to moni ba marche salami ba marche salami na ba bouteille ba mai na ba bilamba ba pembe ndeko na ngai est-ce que na 18 ans yo sali marche na bidon pembe ya mai to sala marche na bidon pembe ya mai
na tuni population tosala ka marche na ba bido ya pembe na mituka na biso ya sika to enango totambola nango tosala marche ya mbangu tosala marche ba autoriser ata ba autoriser bino me bobandaka mbangu on a marche yango moni mokonza mboka alobaki te opposition eza vraiment eza un peu moins pété mouké parce que bazo yekola parce que marche basala yango marche nde yango na kati ya état de droit bato baosala bamarche baotambola nde balingi mpe bazongi na batelefone na bango bamarche biso tosala na kati ya mboka oyo eza bamarche wana te toza na kati ya état de droit ndeko na ngai ntango constitution epesi déjà nyonso tu maponami toza na eloko moko biso population tokoya kolanda politicien te bovandaki bapoliticien bovandi na kati ya covid-19 tomonaki bapoliticien ta moko ebele teke bayaki keno baza ya kotanga soki na bino tanga soki na bino tanga bapoliticien oyo basungaki bato baza ya kotanga boza plus de 500 députés 500 députés wana estce bokitaki na babase penese bosungaki biso estce botiaki basalari na bino age nayebi ke boza ya kotanga soki na bibotanga boza ya kotanga ifalaki bosala yango bino nyonso tu bosalaki yango te ndeni poni bosalaki yango tovandaki na bacovid nyonso tu wana bofaye bosala yango rien du tout tovandi na bapasi na biso nyonso tu ale mokonza mboka osala mamusu ale bokomi soko koya yebisa biso ke ono asali eloko te asali bote te soki anda osala eloko te me gratuité elingi ezala te soki alingi osala eloko te papa dika mpe na lingi abima prison te soki asalaki eloko te papa Frank Diongo alingi abénéficie te na makambo alobi na biso yaki oyo te eza droit oui eza droit parce que ezali moko soki ezalaki droit barespectaki yango falaki obima na ntango ya Kabila mais ntango obimai na ntango ya Kabila te seki ezalaki droit te ekomi droit nde sikoyo na ntango ya Faci continuité eza te ndeko na nga tokolanda ndenge nini oyo makambo eza kokende na kati ya mboka na kote ya maponami biso population towana eloko ya kobakisa te tozozela kaka nde bakarte pa papa Denis Kadima so tozwi bakarte toyebi biso moko parce que moni ete na minute oyo toza na candidat te ndeko tangelanga bakombo na kende na topusa na moke mpona mwangonga bon papa Matata Mponyo Mapon mbote place azali papa naza mpe na mo baregret pamba te lelo soki tozolela lelo biloko akolia eza ekomata lelo soki tozolela lelo kiono ata pondu na biso tina tomate oyo ekomi ya komata ezali ete tozongi nsima moke tokotala papa Matata Mponyo Mapon le professeur papa Matata Mponyo Mapon yo olingo oyebisa biso ake okende na kati ya présidence papa Matata Mponyo Mapon le professeur mais makambo bukanga lonjo tomonaki gérance nango te parce que yo moko ozalaki gérant ozalaki premier ministre yo moto obimisaki projet wana projet neko échoué te na moto mayele net yo papa Matata Mponyo projet neko échoué te projet na suka échoué c'est que bomi biso population papa Matata Mponyo Mapon projet na échoué te po misolo bimé belé yo za économiste oyebi makambo misolo penza misolo wana ete bimaki belé zaki censé akopesa biso penza bilé itolia bilé ya malamu mais ti lelo tozomona un peu flou tozomona solution moko te papa Matata Mponyo Mapon papa Matata Mponyo Mapon place wana nga na moni penza ozalaki censé ya kozala premier ministre tomonaki naza fier ya koloba te tozalaki na premier ministre moko et azalaki penza a exercer biso makambo ebele mais na présidence te papa Matata Mponyo na présidence te o exercer que za premier ministre na ba premier ministre nyonso to baleka coup de chapeau premier ministre papa Matata Mponyo amema biso na marco économique papa Matata Mponyo amema biso na ba organisation papa Matata Mponyo abongisa biso primature ezanda kuna etende kona ngai bato baleka na primature wana non bato baleka na primature wana mais soki moto azwi makanisa lobi te esika mosala na ngai naza na mposa ezala na bapropre ya bie bamindele ya bapaya nalingi te ezala na baénorme moko ya qualité ya makasi koleka aza moto akopesa coup de chapeau papa Matata Mponyo coup de chapeau nga petit peuple naza derrière mais papa naza teke naza satisfait te na makambo oyo ete etali ya makambo bukanga lonzo en plus na ndenge okena makambo ya présidence papa siko non te présidence eza na présidence ezali papa présidence eza déjà que no mokonza mboka osala mandat moko akobakisa mandat mosusu donc namoni nanga te aza na babila na ebele mais papa Matata Mponyo Mapon mais quand un peu kota ya biso nanu bukanga lonzo kendaki lolenge nini oza premier ministre moko osalaki makambo minene Gombe so ekoma propriété bongo na Gombe comme propriété comme bongo na ba fleur partout na ba justice wana eza moko ya ba changement na yo papa Matata Mponyo soki te tomoni penza ba gradin o kotambola penza na boulevard ko banda gare centrale wana ti kotambola nango eza makanisi na yo ngakutu na lingaka ite lokolo zaki premier ministre na kanisa ka lokolo ekende ti na ba kende ekokende na ba lingwala ba bandali ba kasafu ba lingwala kuna partout totambola penza na kati biso bata makolo papa Matata Mponyo botikela biso tanzela te
tokoma welela nzela na bato ya batransport towela nzela na moto biso bata makolo biso petit peuple towela moto papa matata mponio towela na bata moto towela na bata mituka biso bata makolo towelelaka ndenge otikaki biso oza professeur papa matata mponio otika biso tozowelela nzela bata makolo ezalaka te toaka na nzela bata makolo te papa matata mponio bongo ndeni siko otika biso na osa nzela olingi bamo welela na présidence na présidence wana papa matata mponio ozalaki premier ministre il fallait que tozwa gratuité ya bien ndeni otikaki biso sans gratuité papa matata mponio soki olobi osalelaki yango wapi ndenge nini osala yango eloko eza en général partout na Congo mobimba yo osalaki yango na baparti ndambo ndenge nini eza likambo tokolobaki osalaki yango te papa matata mponio nga namoni mpenza place wana papa matata mponio ozali na bajuridiction mosusu oza na bajuridiction mosusu papa matata mponio mais na kota présidence nga namoni nano vraiment okoki te papa matata mponio tangela ngai mosusu ndeko papa Vital Kamerhe wakaningini bonjour papa bon retour na politique na sepelaki makasi na makanisi olobaki na sortie médiatique na politique na sepelaki makasi papa aza muta maele mingi papa Vital Kamerhe aza maele penza makasi aza politicien papa Vital Kamerhe nga na ndimi na nga puku te ndenga aza bumu akoki kowela na makambo ya présidence wana parce que ayebide atangaka na sepelaka na gestion na ye oyo asalaka na parlement qui koluka ko diminuer 30 de vie à député na mona ki tazaki kombati makasa da rapport na population mais papa Vital Kamerhe na côté ya justice et na côté ya présidence atanga ka yebi constitution lobi clairement que mokonza mboko sala mandat moko akobakisa mandat mususu akobakisa na boze belé papa Vital Kamerhe soki bobo welela aza mokonza mboka leki déjà na 50 atikali na 50 mususu bobo lekelango natangi déjà papa matata pone mapon na 4 à 50 na bota ndenge bowelela na 50% totangi na matata mpono papa Vital Kamerhe atanga constitution bien intimité ki akosala course wana papa matata mpono na papa Vital Kamerhe tanga mususu ndeko président Kabila bon président Kabila soki batangi constitution malamu politique te yazani akipane pour makambo politique te pour des chapeaux papa sénateur à vie papa sénateur à vie aroki jamais sous kozonga bamba te na présidence bayaka pona ko attaquer bango o etali population papa sénateur à vie Joseph Kabila na politique na présidence bayaka pona ko attaquer o etali population soki nazongi muke na makambo papa Kabila tango ayaki azaki coordonnateur ya toute l'institution na 2001 tango papa Laurent Désiré Kabila kufaki paix à son âme tozwaki fils Joseph Kabila Kabange ayaki na 2001 tokomi na 2002 azaki coordonnateur azaki présidenté azaki coordonnateur ya toute l'institution ayaki kokuta biso biloko ezalaki na combien ayaki kokuta biso secret ezalaki na 30 francs ekola fufu ezalaki na 15 francs papa sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na présidence bayaka pona ko attaquer ba o patali ba petit peuple congolais bayaka ko attaquer ngo po population vie sociale mais ezala moins cher ndenge to mona kana ba Rwanda ndenge to mona kana ba Uganda ndenge to mona kana ba Brazza ndenge to mona kana ba Angola ndenge to mona kana ba Sud Africain kuna na ba pays nyonso ezala ba Afrique kuna petit peuple biloko na ezala ka kopita mais papa sénateur à vie Joseph Kabila bon ndeni ni secret le moins na 30 francs ti oyo kotika quelque chose secret na 1500 francs papa Joseph Kabila ndenge nini yo yeko kuta babiloko mususu neti toyebi ke osalaki nga na betaka un peu moins coup de chapeau na yepe lisusu kolongola kochaka ka maponami kocha maponami ata na lolenge etsalamilaki mais maponami kosala na mboka eza moko ya ba bénéfice ya mboka pe liboso ya kozana ba relation mingi pe ya kobanga pe démocratie élection oyo sénateur à vie na pesa ke coup de chapeau na linga ka makasi coup de chapeau na sesa biso élection attaque ba élection ezaki ba ndenge mususu mais to bande koleka na ba élection oyo asalaki ya mwana mais na kati ba élection to bande koleka mwanzo ngeza lisusu te papa mwanzo ngeza te constitution boyi ya momoko mokonza mboka so asali mandat moko asali mandat mibale esili akomi sénateur à vie bon na ebite sko sénateur à vie so le bon postuler au changer identité na ebite soko bo changer identité pe ezaka malamu te na ebite na mboka na biso wana ba 12 nde bakoluka kokata likambo wana parce que wana côté wana biso to maîtriser justice te mais toza na ba justice oyo eza na cour constitutionnelle oyo komeka un peu ko interpréter biso mibeko oyo ya sénateur à vie akoki kozonga ponga na koki koloba ke akazonga tsusu te
mais peut-être mosusu soki ete azali na makambo mosusu ba juridiction ba juge batangi okomona mso akozonga na epe ngai na kote wana na maîtriser te mais natange na ndenge constitution na moni akozonga lisusu te po biso moko population tozalaka satisfait te na ndenge te ndenge papa Kabila oatakaka pouvoir na yo oyaki mpenza te mpo na biso petit peuple soki oyaki mpo na biso petit peuple mais tongai tozala mpenza bato bavaleur mingi koleka soki oyaki mpo na biso petit peuple mais bafonctionnaire bangai bazwa bambonga bato mosusu te ya bato mosusu te soki oyaki mpo na biso petit peuple mais tomonaki bato mosusu na régime nao bato bangai bakangema tongai tomona bato bangai bakangema baprocès elingaki ezala papa sénateur avi Joseph Kabila Kabangi coup de chapeau nayebi ke ye ndenge abonga akozonga politique akozonga présidence te wana eza kaka bama ya moto etumbakela te soki oyoki kuna bazoloba apesa omoni ke non bato ya 18 bazalaka na bango na leson apesa population te bazalaka na leson apesa bato ya pouvoir te kutu soki bayika balobi moke oyoka nde Augustin Kabuya arépondaka bango bavanda ya kimia soki kaka bameki koloba moke te omona namoni ke régime oyo eza na kati ya continuité ya makambo ya Kabila te o ndenge bazolobaki wana toza na kati ya liberté totale toza na kati ya liberté totale na ntango ke non ezalaki ke non soki na ntango ya régime passé soki omandi kocritique pouvoir en place oza motu moko boye ya kokanga oza motu bakashe ezalaki kilikili toyebaki biso nyonso tu soki toyeba biso nyonso tu eza nga te bongo Caleb Mutamba aza wapi soki non aza chef ya renseignement mais soki nayebi soki eza ndenge moko te na régime ya Kabila régime oyo lelo ti sikoyo soki otuni bato mosusu ke non numéro 1 aner bato bayebi ete na PC mbote place azanga na PC ka mbote numéro 1 aner AG ya aner na PC mbote nayebi nanga kombone te me na PC mbote awasala musala na kitoko pe malamu awasala musala na ya kobatama donc azana mutu mote ka mona na te azoboma pepte nzambe nanga fachi beton ndenge azabunga za mutu azozokata ba qualité na ba juridiction toyokaka bato awa bato président toyoka bango awa bato aza likola makambo nyonso aza na kati ya ba institution non soki oza na kati ya ba institution oza jamais mutu ozala mutu likolo makasi non oza mutu censé fo ozala pena mutu ya bonzambe parce que ozokamba bato oza mutu oyo fo ozala pena mutu ya bonzambe oza mutu teke fo ozala yemei non oza mutu oyo okamba bato fo mpenza na secteur na yo bato bacomprendre pena ke te mutu wana osala neti ag aner aosala mosala na ye kitoko asala mosala bien akobengisa mutu aokipe mutu te aobengisa ntina baministre en fonction coup de chapeau papa aner coup de chapeau abengisa tina ba DG na andi ba DG en fonction totikala koyoka ngo te na régime passé oya continuité te ndeko nanga papa Kabila ndenga bongo tozela pour construire ndem te ko meka un peu ko interpréter mais tolanda ba main moto te ya bato o balekana ki déjà o bazanga ki na moyen kutu ya koluka moyen ya koluka o mokonzi mboka loba totala sima te po so totala sima awa ba kende ba loba nini ndeko nanga ampoza na mke ba loba ke non awa nde eza boye Félix Tshisekedi akatisili na papa ne oyebili na papa Etienne Tshisekedi eza nini nakotuna bato baza koloba makambo papa Etienne Tshisekedi lini na papa Etienne Tshisekedi eza makasi mingi so Félix Tshisekedi aapplike yango bato ebele bakozala na kati ya baboloko parce que papa Etienne Tshisekedi ye moko atikala kokende na référendum te ya constitution toza nango sikoyo boyebi yango constitution toza nango sikoyo papa Etienne Tshisekedi abafaka yango na ezalaka eloko limoko boye papa Etienne Tshisekedi soki azwi pouvoir ezalaki eloko mo constitution faye tobongola yango mais soki Félix Tshisekedi azoatake yango kaka azokende yango na malembe il faut topesa ye chance ke kolobaki ono atikati alandi makambo papa Etienne Tshisekedi makambo papa Etienne Tshisekedi oyebi ke non na mboka na biso na baaméricain na banzele na bamipiki na mindela bapaya babimisaka liste ya nombre ya bato bazoba bon oyebi yango mais banda Félix Tshisekedi avandi na kati ya pouvoir yo yoki liste nini ebimi ke ono mutu moko boye ya finance abimisaki mbongo boye mutu moko boye kuna na kati ya kuna abimisaki mbongo boye eza kaka bato en plus soki mpe mutu abimisaki mbongo bazokanga ata baokanga eza coup de chapeau yo monaki na bato 18 ans bakangai bato baza na ba institution na tanga 18 ans yo monaki bato bakangai mutu aza na kati ya institution ministre en fonction bakangi mutu ministre en fonction bambongo koyaka na mai bakanga mutu bambongo koyaka na mai ya babraza bakanga mutu papa to meka un peu kozalaka un peu na moi lourdeur moke tolanda politique malamu to critiquer gestion mais ko critiquer na 18 ans te 18 ans ils ont la leçon mon côté qui pèse ça côté est total na kati ya gestion ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo de côté continuer kombo susu nani kombo supa basé belé ngonga zana beta ta moke ya Shadari na baksa mo moke ya papa fa le susu papa Shadari ndenga za bongo secrétaire permanent ya PPRD aleka déjà candidat président aleka candidat président azwaka na ete
azwaka te mpona nini azwaka te yango nalobaka ntango nyonso to bato oyo baza na kati ya bainstitution bosala mosala malamu mpona population pamba te botika histoire ntango kovanda bato bakokanisa baloba ministre oyo tomoni asalaki bie bazongisa ye na ntango ne moi omonaka bato balobaka ye mosuki ona mozitu na primature azalaki bien na basasa bongo akangaka dollar matata mponio moni matata mponio ye moko professeur azalaki mpe papa Shadari gestion penza na côté ntango ozalaka kuna gestion ezalaka penza malamu te mais na maloba na ndingo bande koloba yango moni eratisaka o présidence ya o wana mais ce que oyo atotie moyen oleka ezala te parce que agrément eza te population azalaki na posa baagrément ya baétat de droit ya bamakambo ya bagratuité ya makambo banzela ezalaka mystique banzela na biso ezalaki chaotique bino bozalaka approche moyen kuta oleka eza te parce que ye moko yeme sénateur avi Joseph Kabila alobaki aza na 15 kolabo te bakosunga ye mpo batambusa mboka siko yo soki otie moyen oleka eza te sénateur avi mpe soki atie akoleka ndeni mpo aza na bakolabo te tomona bakolabo ngo eza kaka bino moko nde bozoleka boloba ancien chef de l'état falaka détailler biso bakolabo ngo baza combien bakolabo yango to baza albeka 15 kolabo baza combien peut-être eza bamoko pe omona pe bo baza wana baolinga baya otia bino bozalaki déjà malamu te boakompagnaki mokonzi ya mboka malamu te siko ndeni boluka boya su kovanda na poste ya présidence eza epesameli motu nyonso to te poste ya présidence ezali eloko peuple congolais alinga yo eza eloko moko attaquer poste ya population yango nakoloba te na Fachi Beton azalaka tout le temps koattaquer poste ya population ndenge attaquer na kaluka bongo attaquer banzela nyonso tu na ndenge pe so Fachi Beton ndenge aza bongo aza kozwa bampifo ya babokonzi mosusu ya libanda ya bapaya tosengi na ye na mone na biso eliama na mboka Afrika mone na biso ifo eliama na mboka Afrika parce que mokonzi na biso ya mboka Congo azozwa bamédaille pe banda azozwa bafonction na ye azo échoué te tomoni peut-être que mauvaise gestion beaucoup de chapeaux félicitations na mandat Sadek o mokonzi ya mboka parce que tomoni penza ke no mboka na biso ezoela ozozwa ba valeur ebele na bamboka bapaya mais papa toza na avantage moko tomoni bambongo bapaya bambongo Brazzaville eliama awa bambongo Angola eliama awa bambongo ba américain eliama awa bambongo kuna ya ba pays mususu eliama awa ya ba Afrique du Sud eliama awa bundeni papa mboka na biso toza kolabona bango ndenge moko mais biso pe fo mboka mbongo na biso eliama pe na mboka na bango po mboka na mbongo na biso zo pe valeur moni ke 20000 na biso za na valeur makasi eliama ka awa esuka ka na aéroport awa au moins c'est comme même na ba frontière eliama te mais le colo zali président Sadek mais quand un peu confiance na likambo na mesa mbongo na pe fo eliama parce que yo zo konzande bango nyonso to Afrika mobimba ndeko tokesu na kombo mususu bon papa Fayulu et pas nanga na mona ngo eza un peu moins passe mingi parce que papa Fayulu azalaki député national na mboka oyo Congo pose la présidence de la République faut en avoir agrément côté population papa Martin Fayulu m'a dit ndenge azalaki bongo azalaki député national papa Etienne Tshisekedi alobene akota parlementaire papa Fayulu aboyaki abafouaki à ma côté parlement papa Fayulu ne banda kota ki parlement apesi biso avantage nini o attaquer papa Martin Fayulu se te comparer faut te comparer na Jekoko se te comparer ce qu'on a Jekoko total ndeni ni Jekoko azo pile pour Jekoko pas candidat président aza candidat nani député national azaki candidat député national azaki candidat député provincial atongi bapa asali makambo ebele na bipai o ba votelaki lelo au peuple congolais tiele motema comme vice-gouverneur azo attaquer ka musala wa population mais papa Martin Fayulu ozaki député te yebisanga siko député a fait effort nini o salaki pona biso population effort nini o salaki ba loi nini o salaki po papa je kokwa tonga ba pont aza député azaki député atongaki ba pont asalaki mambobele ba kusembele asungaka ba mama veve papa Martin Fayulu ngana ebite siko biso so to question ona oya ko futela na Faden House eza cher makasi eza na Gombe papa Martin Fayulu o atakaki poste na biso population te po na biso population toza ke na bolingwa ko voter o leka na mboka o esengela kino tango zaki député esengela kino comme yo za na mbongo olingwa lo ba ke même salaire na nga mususu na opesa mona ba orphelin salaire na nga mususu na otongi école moko munene papa Martin Fayulu oza na école wapi
Papa Martin Fayol aux na école côté nini to hôpital mongo tonga qui ofele pour na biso population totale Papa Martin Fayol soit comme président de la République a aussi la biso le Kamboubo po azana rapidité à makambo mususu tango azala qui un député tala makambo sala ki tala makambo sala ki Papa Martin Fayol tango azaki député to moni na biso action moka munene sala ki te to yebi na biso to action sala ki ne soit comme président de la République mais to ku finde ko ku fate to ko yeba te de konangai ba candidat ba zebele soki toke sous na Papa Seth Kikuni na moni souye pa kozala candidat Papa Seth Kikuni mbote Papa maneke na biso ya Congo Papa mboka na biso eza na ba juridiction côté ya présidence ngana senga ki na tombola mungongo makasi na lobebo bato nyonso balinga bokocha misolo na présidence bacha misolo na présidence mais ba calculer so ba kocha bacha ta muke pona ba wela ba titre mais misolo ba okabela ngo biso petit peuple toza na posa misolo ba $100,000 aneze belé $100,000 ana se botongeli biso ata ba cyber botongeli biso ba terrain minene ya football botongeli biso ba sala ba spectacle botongeli biso ba wenze po toza na ba wenze te bino boza ba acteur politique te Papa Seth Kikuni boza ba acteur politique ofungoli si ONG moka munene elongolaka ba aveugle nyonso tuna ba koka tuna boulevard bakenda kovanda place wana ba $100,000 ane ko coûter ba biloko wana omoni ke kopesa mpifo lobi kuna soko lobo cha libaya mbango okoleka menace ko bino bokangi mbongo wana nyonso po bochango na mapona boboso ninge mokonza mboko osala manda moko akobakisa mususu ndeko na ngai bino ba candidat président bo ngo che misolo na mboka po boleka président boya kopesa petit peuple mbongo wana petit peuple ali mbongo wana ekelezi eza ba tapis rouge te bana nzambe boyoka ekelezi ezali te ke no bachela biso balongola biso na ba banc bamema biso na bakiti ya plastique balongola biso na kiti ya plastique bamemi biso na bakiti ya chair non yango na ekelezi ya te est-ce que boyebi te ke moyibi soka koti na ekelezi ya abiki makasi parce que biloko wana eza biloko ya biso bana nzambe donc oseme mpo nete bamona moya kosala baekola malamu basala biso bahôpital ofele basala biso biloko nyonso ya ofele parce que bango bazali wana kozwa misolo na biso basangisi yango batongi ekole moko ya gratuité ya munene bapesi leta ke non biso église tala ekole oyo eza na basala ebele na kati bana batanga église esali yango te église ebongiseli biso kaka ekelezia nzoka babosani ekelezia eza église te eke église eza mutema naloba yango bana nzambe église eza mutema ata baituluka pasteur bacheli oyo maboko kama soki motema no bongwami te 0/10 bapasteur bote ya biso na kati ya libumu na biso toza na nzala na libumu na biso me bovantinga na kiti bawateka $40 kiti ya $40 bawateka $40 nga naza na nzala na libumu na nga est-ce que bapasteur boyebi nini oyo bozomema pa nzambe ili uli bote ya biso totika masumu lelo tokomona bana basi bakotambola na nzela mwana mwasi aza moto ya cher makasi mwana mwasi akoyolela libala te pa pasteur alela libala mpona nini mwana mwasi okelela mwana pa pasteur olela mwana mpona nini nzambe na biso aza nzambe peuple congolais peuple de Dieu nabetela bino mwa lisese mwa moke na mwa 1 minute mwana nyoka aza nyoka mwana lion aza lion so aboti bana na ye aza na kati ya pembeni ya bana baza pembeni moko na ye soko ye wana ndeko nango simba mwana lion akoswa maboko nyoka pe ndenge moko akoswa yo elakisi nini elakisi ete tozala pembeni mona nzambe soki tokimi mosika nzambe satana akozwa biso facilement yango moni satana ye wana zibango esika bate ya biso bonzambe tobongo na motema bango bakomi kowela mosolo peuple congolais keba zala maele ba ekelezia ya misusu ezali ba ekelezia mususu po koyeba ekelezia mususu ezali ekelezia te ke no yo koma omona kaka bato ebele bayebisaka biso mokanda nzambe elobaki ete na ntango ya suka mangombe ekobima ebele me mingi ekozala ya ye te eza na makomi ya nzambe alobaki lisusu moko mibale misatu basangani mpo na kombo ya yesu masiya mwana nzambe ye aza kati na bango ndeko yango eyosala masiko peuple de Dieu babungisi biso nzela tokomolandaka bipai oyo bato baze tuluka esika nini oyo omoni deja pasteur ake kotala peuple ake tala mondimi na ye mama moko avanda na suka pasteur moko akei na mutuka na ye ake tala mama mondimi esika nini bomonaki yango soki ezali bakotya bakamera ti eske nzambe ntango apambola biso batyaka bakamera bapasteur bobongola motema bapasteur bozokenda biso wapi bokomi kolakisa biso bamakambo na bino ya mabe na kati ya etando eke bokomi kowela misolo bozowela bachance bapasteur mpo nini bozosala biso boye petit peuple bozosala biso bana nzambe boye mpo na nini ntango bozosala boye siko mpo na biso tosala ndenge nini bokotisi bokabwani bapasteur
soki bozaki na kati ya bokamwanya te bozaki na kati ya bonzambe mais baeglise de réveil nyonso elingi esangana bokaboli batu boteya biso peuple de dieu bosengisi baselile nyonso nde eza bongo eza kaka eglise oyo so eboti befulukisi bato oyo alongwa akomi kuna eglise oyo efulukisi bato oyo alongwa akomi kuna elandi ekoki ntina basali ya bazoyembela nzambe basali bazoyembela nzambe bango nyonso tu bakomi bapaster seke makambo malamu eza kuna ndeko journaliste seke makambo malamu eza na bapaster parce que ndenge nini molanga nzembo akoyemba nzembo malamu akobeta mpe lindanda malamu akomi paster ndenge nini ampesi mopanzi sango na kotuna boye nani atielaka bango bampifo wana akomi oh non apôtre o akomi révérend akomi bishop nakotuna na mutuna ezwaka mama juridiction nini mponga nayebi général amataka colonel aomata général te aomata parti balolelenge nini oyo akendeleli bafond na ye te na baespérance nini akoli na armée namoni susu na kati ya politike oyo ete moto so azosala mosala malamu azomata baposte titititi nakotanga papa matata mponio mapon autaki mpenza na fond mondial kuna aye na beseko alongwe na beseko akomi na finance alongwe na finance ake primature c'est ça c'est que azalaki kotambusa mboka apenza malamu mais ndenge nini bapaster toza komona makambo ezokekende gauche droite kote omona paster asali boye kote ozomona moye kotanga ngo na kati ya etando eke eza te mpo biso toza bana nzambe toza na barespect bana nzambe mosusu bakolanda makambo mosusu ya babosoto moye kotanga ngo na kati ya bilili eza te pamba te bana mike bakolanda me yo komona makambo ya bapaster oyo te baza kosala na kati ya baekelesia botika kobongisela biso baekelesia ekelesia bobongisa nde mitema na biso ezali na mbindo mitema na biso ezali ya kobeba mitema ya bana nzambe ezali ya kobeba paster ato tielinga maboko eloko moko esamelanga te soko osali bila na ekelesia na paster mundimi mosusu asala inani azaka na makolo ok mwana nzambe jamais akozala keno aza na kati ya bajuridiction moko makolo eza nango problème te mais mundimi osouffre kaka mundimi mosusu asala inani kuna na kati ya ekelesia na yo asouffra kaka mundimi mosusu na kati ya ekelesia na yo paster alala na kati ya église pasteur ote ya bato bapambwama banzimi mosusu na église baolala na église mpona nini pasteur oko justifie biso est-ce que mwana nzambe akolala na ekelesia ekelesia eza ya motu te église eza ya nzambe église wana eza mitema na biso botala sikoyo geste ezalaka soki boteyi biso bosisi koteya biso tosalaka nini tosimbaka nzela totelemi tokei bakiti oyo bosombela biso ya ba $40 ba $50 bafauteuil oyo botyeli biso liboso wana ifalaki bafauteuil wana botyela ngwata biso na botyela biso ngwata na baekole bokende ta kofutela bato babima na baprison eza na bato mosusu baza na baprison kuna nga na kota prison motu mosusu azozanga meme mbongo akobimela nango prison motu mosusu ndenge aza bongo azanga meme avocat sambelemi aza na raison bapaster mpona nini teke bokokende na bajuridiction ya bongo paster oyo ke kosunga motu aza kotanga aza kotya kamera non eza bongo te na miso ya nzambe bapaster bobongwana motema bapaster bobongwana na site kombo ya moto te paster oyo ayebiki aza na kati ya bajuridiction ya mabe pasteur wa yebi kaza na kati ba makambo ya ba polémique ya malamu te bongwana biso toza bana nzambe bozana pona kolakisa biso bonzambe bozana pona bote ya biso nzambe ezali kobonga kosala mabe ba pasteur babosani kote ya biso meme kolokota misolo na nzela ndeko journaliste ba makama misusu zokomela biso bana nzambe po tolokota misolo na nzela bato bakosomba bato na nzela ezalaki bamateya oyo bapaster bateya biso ntango nyonso ke kolokota mbongo na nzela te eza moko ba éducation bato baosomba bato na mbongo bato mosusu babokela bato bakisi na mbongo akwesi mbongo motu mosusu akebala na mbongo alokoti mbongo $5,000 akebala ntango akomi kobala kuna boye azwi divorce abali kuna boye akomi mwana abota te nalobi ke bato nyonso babota te ke balokota bambongo nalobi bongo te nalobi te ke bato nyonso tu babala balokota bambongo te bato nyonso tu mpe babala bazwa nano mabota te seke balokotaki mbongo te bato pe mosusu pe baza wana babala bebaki na badivorce ezaka teke balokota mbongo te mais nazolobela na makambo bato balokotaka mbongo ayebi na kati ya motema na ye tanke peuple aza mwana nzambe na biso kobanda na Genèse na Apocalypse atikali koloba esika moko to apambola biso na mbongo kolokota alobi fo lié na motoki na yo sala siko geste tala ndenge nini olokota mbongo ndenge nini ongunzamaka donc oza na balimite ndenge oza bongo bando ngunzamaka bongo bando tambolaka ya kongunzama parce que eza ya yo te mbongo akolokota eza na projet te okolia yango nyonso yango moni bato mosusu soki alie mbongo nyonso tu aya kolokota eza na projet te bato soki alobi na nga keno otangi natangela wa bato oyo nzambe apambola mpona mbongo baza ta pi de kama ebele baza ebele pi de bamilliard de personnes bato nzambe apambola na mbongo
mais yo soki na tangelanga bato papa mama na mbongo kolokota obanda ko sitelenga bakombo mungu na yebi mamutuna makolo te la kisike mbongo kolokota na nzela te soko moni za mbongo ebele kolokota na nzela te soko za posa kolokota mbongo na nzela ke luka mukolo nango kende na media kende kotika mbongo na media chauffeur kolokota telefone te na mutuka soko lokoti telefone na mutuka zongisa telefone na batu zongisa biloko batu ba porte-monnaie zongisa yango keno na media kobelela basipandisa ngo bazana pona kobelela mutu moko akwesaki biloko mutu moko asalaki boye batu bolokota mbongo na nzela te da chance ya nzambe te yango moni batu mosusu azoti aza kaka bongo fine mobimba ande na bande azosala kaka bongo mpona nini aza na makambo mosusu azosala ndenge ya mwana nzambe te nzambe aprotége abana na ye na mukuse na kolinga kosisa koloba ete tozala na kati ya bonzambe oyo ekomeli voici l'homme na mukuna omoni ete moyen na meka mpe kosala toiletage pete eza te baza basali ya nzambe me bango baomona mabe nini oyo bango baosala kolakisa biso bana nzambe babanga nzambe batika kosala makambo mosusu bango baza ya nzambe baza ya nzambe bameka mpe kosala makambo na bango en cachette na kokota makambo wana te eza makambo na bango mpe nde babandelaki nde basukelaki bango bayebi mutu moko ayebi eza te bango nde bayebi donc babanga nzambe bameka mpe kosala makambo nango na ndenge ya kobatama eza soni mingi eza soni komona bapaster kowela na misolo na batv kowela na baekeleze eza ya moto te ekeleze eza ya nzambe ekeleze eza ya moto te en plus eglise eza na motema eglise evanda na motema soki ete atofingi nga atosali nga mabe atoyini ngai atosali nga makambo nyonso mabe nzambe alikola koyina nga te soki oza mwana nzambe osufre te soki oza pembeni na nzambe obanda ozalaka dans le bon mpo oza osala masumu te bana basi bolata malamu oza kolata malamu te bakopengwisa bana nzambe mosusu aza kopengwa likolo ya mwana mwasi olati mabe bana basi bovanda malamu na ndako ya mabala kolibala ndeko na ngai na kata mokuse libala ndeko na ngai eza pasi makasi bato baza kobala baza kosepela eza ngambo faut respecter mibeko faut respecter mobali comme il faut okotinda mobali te s'il te plaît chérie zolanga lutu wana non s'il te plaît chérie pesanga kopo wana s'il te plaît naza kolemba s'il te plaît amène-moi mon téléphone non moi si jamais okotinda mobali olingo bandini parité non parité salini parité eza makambo mosusu yo kota na ndako nde soko ozali général comme na ndako comme mwasa libala sala makambo nyonso soko ozali ke na autorité moko comme na ndako libala sala makambo nyonso mobala za mobala otikala mobali mais na tango ozo respecter ngote bomoni makambo nyonso comme na mabala mwasa zo fiotola mobali mwasa komi ko mobali azochela mobali biloko ya pio biloko alambaki banda 12h mobali aina 20h mwasa azui biloko a chauffer te amonene ulialo alu bataki te chérie zela na chauffer biloko na chelo biloko ya moto mwasi baliaka biloko ya moto tango zona ndako libala balambaka biloko ya moto baliaka mobali aliaka biloko ya moto osalaka ba infraction ebaka te bokangaka mapamboli na kati ya bandako libala bokangaka mapamboli banomeyo na kati ya institution na sukisa mukendeko banomeyo na kati ya ba institution zosepela okosepela te juge magistrat banome okosepela te omemi etuluka ya bato omemi bato ozokambande bato ozokokata makambo ya bato ntango okata makambo ya bato katango na ndenge ya bonzambe ezala nzambe katango na ndenge ya bonzambe ozosepela bakomiso ministre osepeli non na secteur na ofo peuple asentir que non ministre aza place wana nde yango eza sika soki eza sika te baeza na kati ya bainstitution bosala malamu bosepela te mpo boza na mikumba na biso ntango biso toolela courant eza malamu te ntango toolela mai eza malamu te mokonzi ya mboka aza kosala baamélioration makambo nyonso ebelebele mpo esala malamu bino mpe bosala baeffort ebelebele mpo bosala makambo malamu mingi biso tozwa mai ya malamu mpo mokonzi ya mboka aza likolo makambo nyonso ndenge nini akobanda koatake biloko mosusu eza nde bino nde boza na kati ya bainstitution nde bokoatake alors na sepeli makasi mpe napesi mbote mpo na chite ngonga eza ngonga na koya lisusu mpona koexplike makambo mosusu mpo bana nzambe bacomprendre eza nga petit peuple nalobelaka toujours bavaleur nazoloba boye mpo bato bacomprendre faut kotangaka constitution malamu population tangaka constitution toza na bavaleur gouvernement central bozwela biso baarticle na biso population bozwela biso baarticle na biso pardon lolenge article 70 eke protéger mokonzi ya mboka epesa mpifo na mokonzi ya mboka ete ndenge aza bongo aza elie akovanda wana ti mokolo ya élection mosusu ekosalama ndenge mpe article 43 elobi ya constitution protéger biso na santé protéger biso devant ba policier petit peuple devant policier atanga te petit peuple atanga te
petit peuple devant policier azoyeba comment se comporter. Policier azali mukolo mabele policier na mboka oyo policier yende mukolo yenda kengelaka yende tango nyosa kobenga même na makola telemiso telema policier nde mukolo nzela yo pe policier yeba te ozo protéger population. Policier ozo protéger population na biloko na ye. Donc jamais muto ozo protéger ko bete masasi. Policier jamais muto ozo protéger ko zo eloko. Policier soko zo eloko tale tumbu munene na miso nzambe po vino policier ezakaka eza vi moko donc vino mobimbo kufa na kisoda. Donc ndengo za bongo faut protéger okuta na moto na nzela. Protéger ye. Kene na ntina ndako soko kenete tika kende ko zo eloko na ete. Soko zo eloko no zo tumbu vino ko za malamu te. Vino ko za malamu te yango mona ka batu mususu vina bango za malamu te lelo kitile bo mati non viens moi nzambe za ka bongo te boza sensible policier boza la malamu botika rigueur boza ba ami ya population so ki population do comprendre te maîtriser ko maîtriser na ko beta te ko maîtriser na ko bomate za mabe na miso nzambe so ba condamner na se ya mukilier et pas nzambe so ba condamner a probimi e bo pas nzambe. Merci beaucoup. Nzamba pambola batunyo surtout. Bola d'émission eza malamu mengi pona bana nzambe pe pona petit peuple boza na manipuler na ba politicien. Merci na pesi mbote na nga batunyo so balandi ngai. Na pesi mbote na nga na banque du sang. Na pesi mbote na nga na banque du sang bipai o bateka ka mutuka. Na pesi mbote pa ndeko na ngai Jo Clima o ya pesi nga penza esika pe mpifo. Ya ko sala eloko bomoni te eza penza eza na ba propriété eza na ba propre moko approprié. Ils ont des conditions moko penze ya calme aza ko betelo ko moko awa donc oza na pose te malili bacha na motuka azawa na babiloko nyonso to ya malili na motuka Jo Clim ande esika penze ya base apesinga mo espace yango na PCP mbote na bipa aza kolandanga na monita aza kolandanga na PC mbote musala malamu tozo continuer to comprendre politique malamu pe to landa politique malamu. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.